Mais tolobi yango na ba réflexion spirituelle. Congo ezali centre ya libération ya Afrika. Congo ezali centre ya les enjeux politiques où ezali ko diriger monde. C'est-à-dire les occidentaux, les grandes puissances bazali très focalisés na maïmaza koleka na Congo. Mais yo pasteur congolais, yo politicien congolais, yo journaliste congolais, yo homme d'affaires congolais, est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe na mokili mobimba? Est-ce que vous êtes conscient ya oizoleka na mboka na biso? Est-ce que vous êtes conscient ya responsabilité oizali na kati na biso etaki pa congolais? Nous sommes conscients ya responsabilité oizali na kati na biso etaki ba congolais. Parce que Mundele ayebi ete akomi na suka. Mundele ayebi ete tana ye ezali expired. Tana ye ezali expiré. Donc cela maintenant dépend de nous. Si nous voulons avoir cette opportunité, il y a qu'à diriger Mokili. Nous sommes conscients de ce qui se passe dans mon Kalabiso. Est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe dans mon Kalabiso? Et que tous allons conscients de la responsabilité. Oyepesa Melibiso. Conscience ya ba responsabilité oyo nzambe atie na kati na biso. Mundele azali kosala déjà ba plan na ye comment akoki kosala pour être à intégrer na kati ya Afrika, pour être à accéder na kati ya Afrika et d'une manière technologique na stratégie nyonso mundele azali kosala ndenge nini akoki koya lisusu na Afrika pour être aya ko embrouiller yo. Mais selon calcul ya Nzambe, ezali tana yo. Ezali tana yo. Ba recherche spirituelle na biso, ba résultat na ngo ezali koloba boye. Mundele akotika biso te. Totambwisa Afrika, pe totambwisa mokili oyo. Mais ezali programme ya Mundele te. Ezali programme oyo Nzambe ye moko abongisaki yango. Nzambe ndenge abongisaki yango tana yango ekoki. Ezali problème ya conscience, na problème ya maturité spirituelle, pe maturité ya responsabilité. Ceux qui ozali président de la République, est-ce que nous sommes matures? Il y a ma responsabilité au Yepesa Melibiso. État que président, il y a ma continent, il y a ma pays, il y a continent, il y a Afrika. Ceux qui sont allés politiciens, est-ce que nous sommes matures? Responsabilité au Yepesa Melio pour être au diriger Mokili. Na 4e génération, au Yongaï na Yotozali. État que peuple africain, état que peuple congolais. Est-ce que nous sommes matures d'une manière spirituelle? Tant que tozali et kozala passi selon ma réflexion spirituelle. Pourquoi tolobi et kozala passi? Biso tosali ba analyse très profonde. Totuni awa soki diaspora mutu ko aider Congo, soki diaspora mutu ko sunga Congo. Ceux qui peuvent les politiciens sauver Congo, ceux qui peuvent les églises sauver Congo, tout yango presque to mentionner la plateforme nyonso. Même oyo to bosani et sika ozali sala examen de conscience et mituna question oyo na kati na mutema na yo, qui va sauver le Congo? Mais tellement programme oyo ezali programme ya Nzambe. Biso tozo sa ba recherche. Tozo mona yango ke responsabilité oyo pesa meli biso ba Congolais. Eta comme centre ya ba enjeu oyo kosala ke Afrika ekota na raya ko développer, ya ko se développer. Oyo kosala ke Afrika
ezwa responsabilité na yango ya ko diriger le monde. Tozali kotala, toza komona ete beaucoup plus ya ba africains, je dis bien les africains bakomi kokoma mature. Parce que ba recherche na biso ezali un peu approfondie. Il y a les politiciens oyo balobelaka lisusu mboka na bango te, bakoma kolobela Afrika. Je dis bien, il y a des politiciens balobelaka lisusu mboka na bango te. Soki otali na Afrique du Sud awa, tozana ba politiciens oyo balobelaka lisusu mboka na bango te, ba Julius Malema, nouvelle génération oyo ko sauver Afrique, balobelaka lisusu ba mboka na bango te. Mais biso ba politiciens congolais, tozawana kaka na kati ya distraction, ya ba polémique. Nous avons une grande responsabilité. Parce que mboka na biso ezali centre ya ba enjeu oyo komema Afrika mobimba na développement. Mboka na biso ezali centre ya ba enjeu oyo ekomema Afrika mobimba na kati ya libération. Mais totala politique ya mboka na biso, nous sommes en train de tournoyer. Total ba journaliste ya mboka na biso beaucoup plus cerné na makambo ya distraction, ba discussion na ba polémique ya pamba. Est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité? État que le pays qui est au centre des enjeux, il y a libération ya Afrika. Nous sommes conscients, état que les journalistes, état que les docteurs, état que les professionnels, na ba domaine nyonso oyo biso tozali, les chefs coutumiers, les églises, est-ce que nous sommes conscients, il y a ba responsabilité oyo pesameli biso? Tozali kosala ba recherche, ba pays mususu, bazali kozela le Congo, azwa le devant, parce que musala wana to mokumba wana epesameli. Ndenge touti koloba, beaucoup de journalistes balobela lisusu makambo ya bamboka na bango te, bakoma kolobela makambo ya Afrika. Parce qu'ils ont constaté que sans l'Afrique, bamboka na bango ekozwa kimia te. Avec apport, ya ba pays nyonso oyo ezali ba pays ya Afrika, yango mutu kosala ke Afrika ekende liboso. Nous avons des savants. Tozali na ba docteurs. Tozali na batu ya ndenge na ndenge oyo bakopesa valeur pour être Afrika ezwa le devant. Mais to lancer appel oyo na bakonzi na biso et to tuni bango pe motuna. Est-ce que nous sommes conscients? Il y a ba responsabilité oyo epesa meli biso epa ya Nzambe. État comme le pays qui est au centre. Il y a ba enjeu oyo kosala ke Afrika mobimba ezwa esika na yango, Afrika eyeba ko diriger mokili, Afrika ekota na nzela ya développement. Voilà la raison pour laquelle tolobaki tokomeka ko expliquer ete tozali ko kende na esika wana oyo Congo tolinga te ekozwa le devant na yango, e ba oyo bazali na bilembo wana bazali biso tozali komona bango deja. Yango tolobi nakati ya Afrika 21 TV ndezali esika tokobanda kolakisa na malembe banani oyo bapesameli mokumba, banani bapesameli mokumba ya kotelemisa Afrika, ya kozwa ba responsabilité ete Afrika lelo eza la grande puissance oyo mundele azali kobanga. Ezali na eloko ata moko te oyo ebangisaka mundele sans que la conscience ya peuple africain. Mundele abangaka kaka soki peuple africain akomi conscient. Akomi conscient ya ba responsabilité oyo epesameli ye. Akomi conscient ya bomengo oyo Nzambe apesa ye. Akomi conscient ya loposo
importance ya loposo moindo oyo Nzambe akabela ye. Est-ce que nous sommes conscients? La diaspora congolaise, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire? Mais la question était biso banso, tous allez conscients parce que ceux qui ont allé la prophétie à Papa Simon Kimbangu, alobaki yango ete bana ya bilaka bako kende disperser na ba pays nyoso. Et kati na bango mingi bako yekola. Et mingi pe bakokota na kati na distraction. Et appel na biso ezali kaka boye. La responsabilité qui nous a été dédiée par le grand esprit, otobengi yango esprit Congo, otobengi ye Tata Simon Kimbangu, na prophétie na ye le 10 septembre 1921 na Banzansanda, il a décrit l'avenir de l'homme noir. Il a décrit l'avenir de l'homme noir. Et tout à la prophétie, tout ça la recherche, tout ce qui se passe dans le monde, c'est déjà été prédit. Papa Simon Kimbangu avait déjà prédit. Et nous n'y sommes pas biso na yo. Parce que Papa Simon Kimbangu a lobi yango. Et qu'on a la passi. Poete moto moindo alongwa na boumbu oyo tozali na yango. Et alobi yango lisusu, lorsque le peuple Congo bakozwa maturité spirituelle, la maturité spirituelle oyo ko permettre bango poete bakoka kolongwa na kati na boumbu oyo bango bazali, poete bakoka kozwa indépendance spirituelle. Et le pays qui osera attaquer le peuple Congo sera englouti dans l'eau. Et tout ça dit que ça la recherche. Lorsque Papa Simon Kimbangu parlait du peuple Congo, lorsque le peuple Congo bakokoma mature, ne bakosala effort ya koluka ko se libérer. Et tout ça dit que tala comment l'homme noir en général, ceux qui sont à l'étranger, bah bazali na ba pays d'Afrique, comment est-ce qu'ils sont en train d'agir? Yango tolobi, les Congo, nous avons une grande responsabilité. Le Congo, nous avons une grande responsabilité. Et libération wana ya moto moindo, libération wana ya peuple noir, ba conséquence na yango na ba effet na yango ekozala ndenge. Mais avant tozonga esika wana tolanda na nzembo na sima ya nzembo tozongeli bino tomeka lisusu kopesa bino que sera les conséquences ya mayebiso tozali kosala tangu tozali kokoma consciente, tangu tozali kozwa ba responsabilité na biso te, conséquence na yango ezali mokili mobimba, Afrique mobimba, continent ya Afrique bazali kotalela yo peuple congolais, bazali pe kotalela ngai. Et tangu tozali ko ignorer ba responsabilité na biso, est-ce que Nzambe akotika biso to vivre na kati ya ignorance ou bien intervention ya Nzambe kosalema? Et tokoya kozonga yango, tokoya kozonga na sima, tokotala yango lisusu kaka na kati ya prophétie ya Papa Simon Kimbangu alobi nini? Et Papa Simon Kimbangu alobi boye, libération ya moto moindo po ete tozwa indépendance spirituelle ekozala facilité. Et soki tokolonga yango ekozala na volonté ya Tata Nzambe, ekozala na volonté na biso te, ekozala na volonté ya Tata Nzambe. Mais problème ezali nini? Problème ezali la maturité spirituelle, la maturité de la responsabilité. Dès que nous sommes matures spirituellement et tokomi mature ya koyeba ba responsabilité oyo tozali na yango, et voilà à ce moment Nzambe akopesa biso aval et tozwa musala na biso ya kotelemisa Afrika mobimba pour être ezala état comme grande puissance.
mindele bayebi yango epe mindele bazali kobanga mindele bayebi yango pe mindele bazali kobanga mindele bazali kobanga ete lelo oyo moto moyindo adirige mokili kobanga ya mindele ezali nini azokanisa ntango mosusu tokokanisa bapasi oyo banyokolaki bakoko na biso tokokanisa bapasi ya esclavagisme bapasi ya colonisation bapasi ya bapartede nzokande moto moyindo azali elembo ya nzambe l'homme noir azali elembo ya nzambe e azali moto oyo nzambe abongiseli ye bomengo ya seko na seko bomengo ya libela oyo kosala ete bokonzi ya nzambe etambwisa mokili mobimba epesameli yo na ngai moto moyindo conséquence ya négligence oyo tokozwa par rapport ya ba responsabilité oyo epesameli biso ya ba responsabilité oyo epesameli biso conséquence na yango ekozala nini tolanda nzembo na nsima ya nzembo tozongeli bino po ete toexplike bino conséquence ya négligence ya ba responsabilité na biso ekozala ndenge nini eta peuple congolais voilà topesi régie avant leloko ndenge na ndenge tokokosala yango kasi mwaye ezali te na ntina nini eloko ezangi biso yango wana nde toza koluka tozwa si epesamani na yo mwana papa Simoki Mbangu iba ndako na tata na yo alingaka nini tata na yo alingaka nini te tata na yo alalaka ndenge nini kolia na ye ezalaka ndenge nini malamu nde yo na ngai toyiba makambo wana pamba te azali tata na biso me apesi biso bacondition boluka liboso bokontina likolo maso makopesa mana biso likambo yango ezali monene ezali tellement éloquente po ate toyiba volonté na tata na biso solo soko alobi toluka liboso bokontina likolo maso makopesa mana biso ezali liseki te me mingi na kati na biso tomoni yango liseki mpona nini ntango esi eleki mikolo ezali boye heureusement nzambe azali na patience soko azali na patience te nde asi asilisi biso tomibongisa tozokende na suka likambo soki mokili eningani bapapa balobaki ntanga ya mai euti likoyikweli na océan mai maningani kozala na probleme na motu te tozokende na suka oyo ezali ke banda mokili esalama nzambe akosala likambo nano emonana te 4e génération 5e ezali te toyebaka ke toye kotonga yerusalemi boyokani bisika nyonso bozali tosenga nde mapambo tosenga nde kimia bolingo yango bateya biso bolingo mibeko mpe misala tosali baréflexion spirituelle ya makasi tosali baréflexion spirituelle ya makasi na kati ya baréflexion spirituelle na biso toye kodétecte quelques éléments oyo toza kobenga yango eta comme baconséquence ya mai mazali koya liboso ndenge touti koloba responsabilité eza ya yo na ngai eta ke peuple congolais tozwa bavaleur na biso totia yango na table po ete nzambe amona ya solo ete tokomi mature et à travers maturité wana nde ekopermettre nzambe abundela biso bitumba ya libération ya peuple noir po ete tozwa indépendance spirituelle c'est-à-dire bavaleur nini tozali na yango kiboketu oh yawe tata ya lopango ya Kongo nde nzambe
tata lopango ya Kongo nde Fumu Kimbangu notre prophète o nzambe atindelaki biso ye lelo biso bakoko na ye towangana Kimbangu tolanda banzambe ya midele tala lelo malédiction eyeli biso nasengi bana na ye bakoko na ye tozongela prophète Kimbangu oyo katitre femme nzambe aleki batamo biso moko bakongolais towangana prophète Kimbangu oh yawe ikele namo yawe oh yawe nasaboli prophète Kimbangu oya mabele ya Afrika poso moyindo biso bana na yo toangana prophète na biso Zambe akabolaki mokili na ye na biteli minei epa ya barabe aye kotinda prophète Mohamed lelo bamisima baonga na prophète na bango te nazi aye kotinda babudiste tomonaka lelo awa babudiste nyonso nsima ya chef spirituel na bango na Israël aye kotinda Moïse Aaron Josué o lelo basali nzambe ya Congo bakosi peuple congolais tokoma koadore mindele tokoma koadore banzambe ya mindele c'est pas vrai oh yawe Kimbangu zongela banana yo ezanga imakasi na bundela mboka na yo mboka ya noirite mboka ya bakanja mboka ya duelenga mboka bakoko batikalaka biso nango tata lopango nde nzambe tata lopango kongo nde yawe nzambe oleki bato ya mokili nzambe oleki bato ya mokili lelo tomoni baeglize ebele babotoli biso mboka yawe 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 azali wapi yawe yawe Kimbangu azali wapi Kimbangu azali wapi. Merci batata ba maman, merci chers téléspectateurs, chers internautes, balandi ya émission les analyses spirituelles. J'espère que bisika bozwami bo savourer nzembo ya ndeko na biso bo ketwa yambo. Toyebi pourquoi to lancer nzembo ya ndeko na biso bo ketchu na kati na émission na biso parce que ba analyse spirituelle na biso ya lelo to kolobela pe la diaspora congolaise.